Ya solo batata ba mama bandeko tozali na fête ya mfumu kimbangu oyo kozala na lutendele ya 12 octobre ya dimanche oyo banso to bengisi bino boya to ako vénérer le grand prophète mfumu kimbangu. Mfumu kimbangu azali ya bakongo te, azali ya Kongo te, azali ya Gabon te, azali ya Ghana te, azali ya mokili mobimba. Pona ni mfumu kimbangu azali ya mokili mobimba. Na kotambola pe na kotala ndengi tomoneli mfumu kimbangu azali mokonzi pe mobikisi na kati Afrique. Bandeko na mfumu kimbangu akufi na 1951. Aujourd'hui de 56 à 60, mfumu kimbangu apesi ba pays ba indépendance. Ya solo batata ba mama mfumu kimbangu abotami pona ba Kongo te. Eza yete moto na kati ya mokili na lolenga akoyela nzela tata mama. Chance na ye akweli na nzela ya ba Kongo. Nzambe pa ko otinda bima mungala. Akobi maganayen, akobi masongolo pakala. Lokola zaka mutu mwindo azali ya biso. Yangwana batata ba mama bandeko lelo mikolo ezali koya na bemission eza koya tokolakisa bino ndenge ni mfumu kimbangu apesaki ba indépendance na ba pays mosusu ya africain lokola na Ghana, na Côte d'Ivoire, lokola na Sénégal, lokola na Libye, lokola na Soudan. Nzambe na biso amona na kepa mfumu kimbangu oya salaki makamu isi pe alakisaki nguya na ye. Yango wana ete moto oyo akoloba ete mfumu kimbangu azali epa ya bakongo bo bamba ye mabanga yi parce que mfumu kimbangu azali mokonzi pe mobiksi ya mokili mobimba. Asali makamu isi epai na biso na Afrique, asali na poto, asali na Amérique, amonani partout. Alakisaki ete ye azali na puissance. Na yango wana biso batu mwindu lelo toza na religion te. Ba religion nyonso toza ko belela lelo ezali importé. Ezala ba religion obozolo ba christianisme, islam, bouddhisme, ezali banzambe ya bapaya. Et yaki koya, soki tozui na ba histoire na 1482 arrivé à Diego Kao, na 1485 arrivé à ba missionnaire, ba ko lakisa biso bonzambe na bango. C'est-à-dire tant bonzambe na bango ekoti nde pasi ekoti, konyo kwama, kokufa, kolela. Nzamba tindi ba prophète na ba prophétesse, baye. Kaka ndona kentu moko oya kweya kina na Ngola na mbanza Congo yende mutatelema ki pona kolakisa makasi ya bonzambe na biso alobelaki mfumu kimbangu akoya. Mfumu kimbangu tangwa kiti ezali nde lobiko ya loposo moyindo. Asuka kikaka na RD Congo te. Apesi indépendance na Brazzaville, na Gabon, na Ghana, na Sénégal, na ba pays nyonso Afrique. Boko yeba ndenge ni mfumu kimbangu abimaki kuna. Akufi na 51, mais azali komona na ba pays mususu. Aza na kati ya boloko, aza komona na ba pays mususu. Bongo yo mutu wana obenga ye na nani? Mfumu kimbangu ya be? Ya beto pe ya mokili mobimba. Aza ya beto pe ya mokili mobimba batata ba mama le 12 octobre to kuta na mbanza lutendele esika babwaka kiye na tonon. Aya kiko bima. To bengisi bino banso boya koyeba ndenge mfumu kimbangu asalaki miracle. Batata ba mama, mfumu kimbangu azali nani? Azali eyano ya moto mwindo. Tango biso tolandi ete pasi ekozala. Makambu nyonso ezolekana na Afrique, ba chômage, ba inondation, liwa, pasi, makambo bozomona na ba président na biso na batu songolo mpakala. Ezali nyonso mfumu kimbangu si alobaki ya yango. Bango ba eko kokisa kaka pasi to bisengo ya loposo moyindo. Soki yo mutu mwindu oza na religion te okozala mutu pamba. Sokola ni mfumu kimbangu te yo pokozwa nzela soki moke te. Yango wana batata ba mama esika yo zali mokonzi. Lelo komi ministre, lelo komi président, lelo komi gouverneur, lelo komi boye. Et en Afrique entière ezali grâce à mfumu kimbangu. Ben mission ezali koya tokoya kolobelango. Ezalo sambeli Bouddha, ezalo sambeli Mahomet, ezalo sambeli Krishna. Soko yebi mfumu kimbangu te 0 na 0. Biso nyonso bana Felika il faut toyeba mfumu kimbangu azali mokonzi pe mobiksi ya mokili mobimba. Azali kaka pona ba Kongo te, azali pona batu nyonso. Soki esika wana bino ezalaki ete bochaki mfumu kimbangu pona ba Kongo yi bozela ete bokomona makambu ni mfumu kimbangu asalaki. Yangwana batata ba mama tozeli na sengo mingi le 12 octobre na mbanza lutendele tokuta na ngonga 9h30
pour célébrer les grands prophètes mfumuki mbangu o asala makamu ici prophète moko na mukila koka osala ngote bande konanga kufi na 51 de 56 à 50 à 60 mfumuki mbangu azako bimana na bamboka ya batu boko mona na bemission zoya ndenge ni na bimaki na bamboka ya batu ndeni akutana kina batu aliboso alaki bango ko comme président de la république a comme si bango président de la république yango wana tobeta na mbunda bakoko na sima tozongela susu mama alikamuna biso Congo lokole didil bazolandela biso awa bayo ngotanda biso malama malamu mutu ambunda beta mbu Ya solo batata ba mama bandeko toza ko célébrer les grands seigneurs mfumuki mbangu o asala makamu si prophète moko na mukili asala te yo mutu mwindu oza ya kolala lamuka na pongi po yeba ete mfumuki mbangu asala nini yango na tobeli bino banso boya ko célébrer les grands prophètes mfumuki mbangu asala makamu si ya ndenge na ndenge atambula likola mai akanga bandoki asala makamu si ndenge na ndenge toyebisi bino ete na bemission eza koya tokolakisa bino ndenge ni na pesa ki ba indépendance na ba pays mususu eza na Afrique 42 pays s'il vous plaît soko yebite landa bemission na biso tokokutana na Lutendele dimanche le 12 octobre na ngonga ya Nenver boya biso banso boya koyoka histoire oyo tokopesa na télévision eza mwanda mpo 40 nyos tokokoka te me na kati ya milulu boya koyoka ndenge ni mfumuki mbangu asalaki yango na tobeli bino pe maya bangunza wana kutu ezangaka te boya komona miracle nango toujours na nzela mfumuki mbangu yango wana na pesi mbote na baye nyonso bazo célébrer kombo ya mfumuki mbangu mokolo yango pe tobengisi bino banso boya to célébrer mfumuki mbangu yango wana pona ni mfumuki mbangu ba musulman bazo célébrer Mahomet ba chrétien bazo célébrer ba vrai chrétien mindele bazo célébrer nani Jésus ba arab o pena ba arab suksu ke lembuka o mutu mwindu te baza ko célébrer Mahomet ba po jaune o miso elala balala pongi bango baza ko célébrer Bouddha yo mutu mwindu mukonzi na mfumuki kimbangu nzamba zalaki juste achie ya yo pesalela ya ye yango tilelo tonga pamba bozoko ko sala te ate le bon yo papa ndizo sala ni mais l'Afrique est le berceau de l'humanité boyebi eza boyete okolia bitape yango moni koko na banda kufa mona na kate okokene kinkakasa pamba kokangama mangomba nyonso na mokili ya molimo eza ya kokangama etikali kaka ya mfumuki mbangu na mpeve ya longo yango na batata ba mama mundele akosane biso ayaki na bonzambe ya bosatana po eyibaka milimo na biso yango na mfumuki mbangu atelemaki akanga mipepe wana nyonso po ete mutu mwindo azali na pasi wana po esila po tobonga mfumuki mbangu ya beto pe ya mokili mobimba azali ya mokili mobimba mama tata asala makamusi na poto bamona ye roi de Belge abimisa ye na boloko amona tina congrès na États-Unis mutu ekata na makile koma kotanga mfumuki mbangu amona na ba Hitler amona na 12 présidents Europe pona yo mutu wana azali nani yango to silisi boye na koma mfumuki mbangu be misho za kolanda bo chakaka miso na bino na ba télévision na bino pona kolanda émission ya KTV mfumuki mbangu mokonzi pe mokili mobimba to sengi ibobo mukumba mfumuki mbangu ingeta. Okay.